Salut, bienvenue chez Irsil Botelwa TV. Mbote na bandeko nyonso oyo balandaka Irsil Botelwa TV. Lelo toyeli bino décision nini oyo ba comédien bazui pona Luna Miezi. Toyoki na internet balobi ke Belvi Kandi alobi pona Luna Miezi, papa na biso Elombe alobi pona Luna Miezi. Alors affaire Luna Miezi oyo toyebite suka nango ekosuka wapi. Tozo tala ngo ka ndenge bandaki, tozo tala ngo esika ezokende, tozo yeba te esika nini oyo ezokende na suka, esika nini suka nango ekozala. Bandeko nanga mutu nyonso o alandaka internet, mutu nyonso pena o s'intéresser na mamba ba comédien, ayebi likambo nini oyo ezoleka na internet concernant Luna Miezi. Alors eza bandeko musu bayaki balobaki ke Luna Miezi alobaki na ye mabete, mais ape na bandeko musu toyaki tolobaki ke te fallait pas alobango azalaki ka obligé te ya kokotisa kombo ya Sila Bisalu na kati po journaliste atunaki Sila Bisalu atunaki a propos Sila Bisalu te. Journaliste atangaki kombo Sila Bisalu te alobaki eloko moko te, mais ye moko Luna Miezi nde akotisaki kombo ya batu ya mama Sila na kati. Alors papa Elombe na part na ye alobi nini, Belvi Kandi pe na part na ye alobi nini. Tozoyoka yango awa na Irsil Botelwa TV. Mbote na balandi nyonso o balandaka biso, mbote na bandeko nyonso oyo vraiment soki totie ba émission na biso bakotaka pona kolanda pe ko aimer, ko commenter, ko partager. En tout cas mbote na bino, nzamba lola azala na bino, nzambe abatela bino. Merci beaucoup na musala bozo sala, merci vraiment na aide na bino ndenge bozo partager ba émission na biso. En tout cas o nyonso partageaka émission nanga, en tout cas nzambe ya lola abatela yo, apesa yo longue vie po okoba kaka ndenge o partageaka ba émission na biso. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, quand vous êtes bino, ceux qui vraiment ezambala no ya liboso au côté na chaîne na biso, ceux qui ezambala liboso au tomber na chaîne na biso, en tout cas au s'abonner. Donc au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sala malamu mingi awa tolingaka batu o ba s'abonaka na mafinga te. Awa tolingaka batu o bafingaka te, awa tolingaka batu oyo bazalaka vraiment honnête, awa tolingaka batu oyo ba kommentaka te pona ko finga, ba kommentaka te pona ko bebisa réputation ya baninga. Awa tolingaka batu ba kommentaka ya mafinga te, mais batu ba kommentaka selon contenu ya vidéo oyo tie. Alors merci mingi na batu nyonso o bazo salara ba remarque na bino na chaîne na biso. En tout cas merci na bino boyende musala ekendaka tant bosa ba remarque ezo sa biso bien, tant bosa ba remarque ezo sala biso le susto za la susu na makasi ya koya kulukela bino ba news kaka ndenge to mesana kulukela bino. Alors mbote na Sonia officiel, mbote na Karine Manta, mbote na Belle Biche TV, ba mbote na bino e sikanya sa bozali ba fan oyo ba sapotaka biso. En tout cas merci nzambe a pambola pe abatela bino. Toye na likambu ya Luna Miezi banda ke poto akomi agité, Luna Miezi banda ke poto akomi biloba loba, Luna Miezi banda ke poto agitation totale. Wana eza makambu oyo batu bazoloba, makambu obiso pe tozomona, makambu oyo vraiment ezoloba ma mingi surtout na monde na bango ya ba comédien, eza vraiment likambu oyo ezolobama. Alors eza na bate belé o bayaki o balekaki na internet pona olobake Luna Miezi soka akomina na audacité ya kotanga kombo Sila na émission na ye ya kolobake batu bazoko kanisa ye na Sila Bisalu, batu alobike ezali Belvinde atindaki Luna a loba biloko wana. Bato ebele balobi ke comme papa Elombe azaka na sima Belvi, comme Belvi Kandi koma kozwa ba Luna, koma kozwa batu nyonso nde Belvi nde aye kotinda Luna aleka na internet pour que aya koloba babiloko wana. En tout cas moi je trouve ça vraiment eza vraiment bassesse moko boye na mutu ya bato bazo bimisa babiloko wana nyonso po komona Luna Miezi ndenga za wana. Belvi Kandi nanu azana na poa ya Luna Miezi te. Belvi Kandi azwaka Luna Miezi, aye Luna Miezi asali a travailler a fouti mbongo akei. Luna Miezi a signé contrat moko te na Belvi TV.
Luna a signé contrat na Bellevue TV te. Alors Bellevue quand dit bo mona kaye wana o be mission esalemi o banda ba rankine na bango na sila bisalu. Jamais botika lo mona mutu mobo aleki na émission alo baka o Bellevue quand dit mutatindi. Moi je pense pas que Bellevue ko vanda tindi batu kende boke ko finga kende boke ko loba boy kende boke ko sala boy, je pense pas. Tomona Gomez ayaka aloba babiloko mo pona sila bimisaka babiloko mo boye oye lakisaka directement ke Gomez babiloko ye moko ko yeba ngote do soki isi peshanga yebisi yango te ye moko pe akoko yeba yango te nde tomuni batu bayaki ko condamner Ixil o Ixi peshanga sali mabe oyebisi Gomez makamba sila lobi bo po bat ba mona kaka ke biloko abimisi wana muta ko trahir sila ezaka Ixi peshanga po akomi close na Gomez. Mais Bellevue quand o bomona jamais tikala ko ebisa mutu leka na TV ke finga sila leka na TV ke loba boy soki kutu bato kutu bazaba mikolo aotinda bango te ba leka ba finga sila e bon mutu ka lokwa Luna nde Bellevue quand otinda Luna ke finga sila bazala wana basala ba théâtre bazala wana bakenda jouer na Bellevue TV mais Bellevue TV a somba bango te. Et puis Bellevue quand j'ai bisa bangote alaksa bangote nini basala te. Mutu na mutu asala likambo o ezo dépendre na ye moko na maturité na ye, na intelligence na ye, na sagesse na ye. Bino bokasi mutu lokwa Pape Lombe akoya ka bando kote la Bellevue pourquoi poza batu muso balobi ke Pape Lombe akote la ka Bellevue Pape Lombe akote la sila te Pape Lombe alobama amba sila te Pape Lombe kipakalisu sila te ekoma ka Bellevue na Bellevue pona banungu nungu otoyo kaka eyaka oleka entre sila na Papa Lombe mais Pape Lombe ameka ko tomboka tant que papa ameka ko tomboka pa yoka bakuku ba finga ka tant que papa yoko bomoni internet pe etomboka ka pona yango mais o Pape Lombe ba yoka na Bellevue kandi batinda Luna koma ke poto afinga sila bisalu en tout cas jamais tant to lobaka il faut totala rapé eloko nini ndenge ni likambu ebimeli ba comédie baleka pa ya Bellevue quand ebele ba voyagera prévenez que tout le monde a Davina apwa tout le monde a Davina voyagera kendara par-ci par-là tout le monde a Davina kendara kebwe maintenant tout le monde a te Davina voyager a comme na pays moko boye directement boye na sa l'émission na le canal loba non tout le monde a te au moins a ça la ba vidéo na ye ndenga misana ko sa ba vidéo na ye a sa ba vidéo na zo tia na page na TikTok a sa ba vidéo na zo tia na ba YouTube na ba Facebook na ye au moins tout le monde a bongo mais tout le monde a pena Davina apo a ye penza bandi ko loba o entel to mona nanti mais Davina apoana abimela na famille bota ba bobo manoka ba voyageaka eza batebele baleka pa Bellevue quand on a ba voyageaka mais nanu to mona teke baya babando loba baya babando salabo eza mutu na ndenge na ye nan na biso Luna mies na biso ake poto awa mutu nyos a remarqué agitation ya Luna ngana ebisaka bino Luna eza agitation na epeza ka tepo ake poto azaka déjà fille agitation depuis na kina azaka déjà agité a des filles moko ya agitation to mona kaye déjà ba agitation na azaka nango ba blo mo bebele azaka nango na sala ke émission nanga dernièrement na ucho loba kete Luna za mwana mukie mais peut-être batu bakasi lokwa na lobi Luna mwana mukie na âge eza bate bele batelemelenga yo yebi âge ya Luna za dana na ba 31 32 aza mwana mukie te soki to loba Luna za mwana mukie par rapport ya maturité na ye po kotala émission oyo o esali rage na YouTube o esali rage na Facebook o panzani koleka soki likambuni kotala émission wana journaliste atunaki Luna sila bisalu te mais Luna pensait que soka lobi komba sila bisalu batu ba olobela ye batu ba tsaye kaka za na poto o mo ba blo musu il faut ko yebaka kotala likambo lelo ebimi ke Bellevue quand nde atinda ki Luna afinga sila
siko soki ezalaki ke mutu moko swati Michu nde afingaki Belleville bato bangia baloba pe kasila bisalu nde atindi bafinga po tomonaki Linda Cote alekaki na émission batunaki ye concernant mama abiso Belleville boyoki pe réponse na ye ndenge ezalaki ke azwaka bango ba mama bozomona Belleville kanza bimi victime ya likambo oyo mwasi bato azalaka cool na mutu nyonso akoki jamais koluka a se permettre tinda Luna ake kofinga sila soki ye moko na munoko ne oleka na émission te abando finga sila boni ka atinda mutu ke kofingela nga sila ils ont sens te akotinda jamais Luna miezi aya ofinga sila donc Luna miezi asali makambo na ndenge na ye journaliste atunaki ye te ye moko abandi na kombo sila po ayebi ke soki alobi kombo sila bakuku baoya baotomboka bato ebele baoluka bayeba eloko wana alesko bato ebele baoluka batiaka ke Luna ana poto bomoni e place bomoni mayelo ya ajouaki nango par rapport à wana tomona Luna ti na ba TikTok nyos tomona Luna dernièrement auto ça l'émission aolia baba yaou aolia ba yogurt boyoki makambalo baki kula na émission wana alors batumsu ba supportara te ke bino kuna bozo zika ba moi na kini nga ana zo tambola nga kitoko bino bozo mata ba moto na kini nga ana on dirait ozonga su kini te mais ozonga kini batebele baleki ba commenter basali ba commentaire ba fingi Luna. Pourquoi yemoko azolinga a se faire voir? Alors ça ba biloko mo boye, aibi ke biloko non sala batebele boza contre nga. Parce tango batebele boza contre nga batebele ba luka ba otala likambo oyo. Alors tango ba otala nde ba oyeba ke nazana kinte nazana poto. Eza batum suso ba voyager balinga mokili mo bimbe ba ka voyager. Surtout ba ono ba voyager te. Bozo mona. Alors eza na contest wana. O bomoni Luna ayaki alobaki kombo ya sila bisalu pour que batu batalango pour que émission ane talema esengele ka loba kombo wana batu batia émission wana ka na sima ya batu bakotia émission wana ka batu baoyeba ke Luna miez ana kinte ana potolo na contexte wana nde Luna alobelaki kombo ya sila mais o papa loba ke papa elombe basangani na Belleville kandi baya koloba pona Luna en tout cas bandeko nanga tolongola masumu wana toti komema lisumu wana ya koya kolobake papa elombe na Belleville kandi nde batindi Luna ake kofinga sila na internet en tout cas toti ka lisumu wana eza vraiment lisumu na ebisi bino eza vraiment lisumu Belleville kandi baza close pété na papa elombe nde bat bakomi koloba ngo ke Belleville kandi bakomi ba camarade na papa elombe azo travailler kaka ezana ba rôle mususu Belleville kanda monique rôle au papa elombe nde fois jouango a obenga papa elomba pesi rôle wana papa elomba jouer ba futi mbongo na ya caché esili ekende kana cadre ya ko travailler na musala na cadre ya musala mais zate ke likambu Luna sali boko molete ngo ba comédien nyonso esa malamu te bande ko to aimer vidéo s'il vous plaît la famille to aimer vidéo ce qui pesa mbala no ya liboso otombe na chaîne na biso en tout cas o s'abonner et o sa malamu mingi eza malamu te ko latisa batu pasi ya muninga do fardo bom to memisi Belleville kandi kilo moko boye lokola ye mutatindi Luna me Belleville kandi atinda ki Luna te Luna aza mwana mukete na âge Luna aza déjà na ba trinquel ke aza na 20 ans te aza na 8 ans te aza na 10 ans te ayeba ki likamni asalaki preuve ane ke toya na bémission to loba toke na ba commentaire a vidéo na to ba mais aza ko se monke na biso alors ça ba vidéo azo seka bino alors ça ba vidéo na yo mona commentaire moko na vidéo na ye na TikTok na moni commentaire moko fi moka komi ali ya bozo komi ko kanisa na sila Luna a commenté dans commentaire wana a répondre olekuta aleka na commentaire wana aleka mais ayepa na commentaire wana a répondre nanu boko kanisite boko bomona ka mutu ko kanisa ngate na zape na mutu boko ko kanisa ngate pona leki mutu tu yebisanga soka ta 4 ou 5 personnes ba cliquer na commentaire wana est-ce que mutu nyonso ozanango d'accord te Luna lobaki ke na génération na ye ba omona mutu akokanisa ete na génération na ye ce qui Luna bi ba mutu akokanisa na génération na zate totie ba mukanya wapi
totie ba mukanya wapi, totie ba baby donjo wapi. Baza ebele. Baza ebele. Donc il faut qu'on comprendre ka mutu na yebisaka bino bato mususu bomona baloba français, mutu nyonso taloba français ndazaka mature. Mutu mususu azoloba français mais aza na sagesse te, aza na maturité te. Mutu mususu bomona ka azaka na intelligence mais sagesse na maturité aza nango te. Alors Luna nde amemaki lisumu na ye ya koya koloba mamba sila bisalu, ya koya kobimisa kombo sila bisalu na internet, mais totika koloba ke Bellevue Kandi nde aza auteur ya nyonso. Et ça la malamu te, et ça la vraiment malamu te. Lelo to koma memisaka batu ngambu, lelo to koma memisaka muninga kilo ya muninga to koma memisango kana batu. Lelo to moni Luna ye moko ake alobi makambu na ye moko aluki makambu na ndenge na emeto ye to latisi papa elombe ber, to latisi sila bisnani, Bellevue Kandi ber ya pamba. Bandeko boyi na Bellevue pamba boleta bango ber ya pamba Luna miezi ajishaki na ye bon abimisa kombo ya sila bisalu na émission na ye pour que abando talema ayebaki ke batebele bayebite ka ke poto yango ye moko alobaki soki do amonaki soki atangi kombo ya sila bisalu na émission wana akotalema ayebaki yango po ayena ba preuve te asalaki émission alobi mamba sila bisalu mais alakisaki ba preuve te sikani batu bazo comparer alakisa ki ba preuve te. Donc comme ba preuve ezalaki te ezolakisa ke likambo wana ezalaki fondé par ye moko. Tobimisa Bellevue Kandi na papa elombe na likambo oyo esa malamu te. Tobimisa bango na likambo opo bazana bango ba innocent. Eza bango te bat batindaki Luna miezi aya koloba makambo na ye. Toloba Luna miezi azaka mwa mukie par rapport ya maturité na ye. Mais par rapport ya âge aza mkolo ayebi nini aosala. Ayebi nini aosala. Et ça la bien te à chaque temps likambe koyaka babimisa ba komba papa elombe babimisa ba komba ba Bellevue o baza ba victime ya likambo mobwe lela bimi victime ya likambo o Luna miezi ake ko sala kuna o ye moko alukaki asala yango ye moko aluka pona succès na ye aluki aniata likambo mobwe pour que succès na ye e panzana su batebele ba luka susu ba lobela Luna miezi. Bozo mona to mona ba star bakendaka poto ba star ba voyager bakendaka poto maintenant toyoka te star moko boya voyager ke poto aosala makambo Luna miezi aosala Luna miezi aosala oyo aosala po azaka déjà na ba agitation na ye aza déjà fille moko boya azaka agité makasi azaka dena ba agitation na ye alors amona ki malamu abimisa kombo ya sila bisalu alors bobimisa Bellevue Kandi bobimisa papa elombe ezaka non important te ko yo lukela bango ba rancune pourtant to bimisa boye emso sila bisalu place aza au confirmer ngo mona ngo ya solo emso baba kuku place baza ba mona ngo ya solo donc to tika ba rancune moko inutile ezaka malamu mingi te. Alors merci beaucoup na bandeko o balanda Irsil Botela TV. Ndeko o kotimba liboso na chaîne na biso o s'abonner o commenter o liker o partager l'émission na biso et o sala malamu mingi donc abonnez-vous commentez likez partager et o sala kitoko makasi numéro na biso ezalaka wana na chaîne na biso pona ba remarque na bino alors boza bienvenue ya kokomela biso vraiment na ba WhatsApp na biso pona ba remarque na bino et o sala biso malamu mingi ndeko o koti na émission na biso o s'abonner o commenter o liker au partager au sala malamu mingi. Bisous, bye.